Soulèvement populaire, révolutionnaire. Et il y a des namboka, pour la guerre. Vous avez attaqué Bisso, Bisso n'est pas un destin à Bisso à main. Bidoba M23. Bisso M23, oui, on va Azana. Ah, Congolais. Parce que je suis là-dedans. Ouais. Comprends? Le président Corneille Nanga, avec l'Alliance Fleuve Congo, barre M23. Il y a un AFC, Alliance. Bar M23. C'est les îles, les loyaux, on a coupé sa Corneille Nanga. Tant on tient voir des missions, on a que vous tuez ça à la bête. Moi, je suis combattant. Les loyaux, on a coupé sa Corneille Nanga. Oui. Qui va m'interdire à changer la constitution, moi, garant de la nation? Président Nanga. Marteau piqué, Rabouki béton. C'est lui, il a été interdit. Moi, je ne peux jamais discuter avec des pantins. Mais à cet instant-là, il a cherché la négociation qui est avec des pantins. Les soldats qui sont Corneille Nanga na ngambu ya FFDC. C'est des soldats congolais. M23. C'est des soldats congolais. Et puis nous avons des alliés. Bongo ba soldats nini oyo. Félix Tshisekedi a outi ko benga ba bunda guerre na ba révolutionnaire. Les gens Kabila mwana mboka. Et puis on a na komone Kabila. Les docteurs. Non jamais benga Kabila, benga Kanambe dégage Rwanda. Za kombo lokuta. Les gens benga Kabila. Est-ce que tu vas Kanambe Kabila? Tu peux me laisser finir? Oh là 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 là. Tu peux me laisser finir ou pas? Tu peux me laisser finir, madame. Bakosela bango makamba manipuler ba congolais mémoire, esprit na bato IDPS, bato lokuta, bato kadiosha. Na profité na senga mon président sénateur à vie na sengi pardon place azali na part nanga o senga pardon te etalié nga na sengi na part nanga parce que bato aki manipuler pas bato IDPS bato IDPS basakana te na campagne bakosela bato makambo à danger bakosela président Martin Fayulu le président élu bakosela makambo aza sénégalais. Na okumisa yo obuda Corneille Nanga ka na plateau nanga yango pe na otira ngo émission ici on s'en fatigue oui pe na hotel mana bimile émission ya ba fatigue mais oui on va fatigue na ba émission na yo on s'en va ko sala ba makambo de bon na otira on mais non no ba makambo za normal yo zo ko sala na buda Corneille Nanga ya rebellion Corneille Nanga non ko sala le kuta va raison on sala le kuta on a menteur on a mitoyo tira biso va on a mito ngana boya rébellion à rébellion s'il te plaît c'est-à-dire pour montrer bino que biso AFC bar M23 tant tozo comme anakin toza ba tribaliste et pour vous prévenir boye bango au jour prochain 2 mois ou 4 mois prochain toza anakin wana so bo tcheteme bobeta. L'artiste chanteur transcontinental Didier Lacoste offre un bonheur musical intense au public. L'heure est grave. Didier Lacoste, cette bande. Avec Didier Lacoste, Mukentunga. Venez vivre l'originalité du chant le 12 avril 2025 à 22 h au gymnase Marie-Belle de Paris. Kolele Keseni. Didier Lacoste, Mukentunga. Contact et réservation au 07 62 16 25 56. Billets disponibles au www.gymnase1820@wanadoo.fr et à la FNAC. De la musique pure et vraie avec Didier Lacoste, Mukentunga. Alors, mesdames et messieurs, merci. Merci pour cette particulière attention. Merci pour votre fidélité. Merci de nous accorder votre temps qui est vraiment précieux. À chaque fois que nous nous présentons chez vous, bien sûr, pour vous proposer cette émission au cœur de vérité.
au cœur de vérité, qui est donc un magazine socio-politico-culturel. Nous recevons les renommés dans toutes les disciplines, les renommés dans tous les domaines. Nous prenons également les sujets qui sont sur la toile, les sujets qui font du buzz, les sujets qui sont d'actualité, pourquoi pas. Nous les mettons sur la table et ensemble, avec nos invités, nous essayons d'en débattre. Moi, je suis Marlène Kassanga, ravie de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Et merci à cette grande équipe technique qui travaille avec moi. Je profiterai déjà pour dire à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette grande chaîne, sur La Vérité Studio, eh bien, n'hésitez pas, allez-y, rejoignez cette grande famille sur La Vérité Studio avec Miguel Mapapa Ngeli, avec Marlène Kassanga, avec C'est le Toutouma, avec Joyce, avec Déborah, avec Aristote Mbonda, avec Gislain, avec Roi Bilamba aussi, qui est de notre, avec Thierry Mongala. En tout cas, rejoignez cette grande famille de Sola Vérité Studio. Abonnez-vous, chers amis, vous qui n'êtes pas encore abonnés, rejoignez-nous et vous ne serez pas déçus. Alors, avant de vous présenter celui qui est mon invité d'aujourd'hui, j'aimerais déjà vous donner quelques informations par rapport aux activités déjà qui vont se passer. Vous savez, depuis le retour de la musique en Europe, franchement, on ne se plaint plus, on ne se fatigue plus, on ne se lasse plus, parce qu'il y a plusieurs productions, il y a plusieurs albums qui sortent. Tel est le cas du frère Fonsi Mwamba Lambert. Voilà, le frère Fonsi Mwamba Lambert, lui, il n'annonce pas un concert, mais par contre, il annonce la sortie de son single intitulé Nzambe Monene. Nzambe Monene, le frère François Mwamba qui a fait donc déjà une collaboration avec le frère Landou Pembele. Le frère Landou Pembele, c'est le petit frère du pasteur Carlito Lassa. Hein? Il est peu comme les Arabes Lassa, non? Mais alors on l'a comme Lassa, à comme frère Landou Pembele, il chantait dans Zaïko, c'est un très bon chanteur. À comme pasteur à Bongola Motema, le frère Landou Pembele, qui a fait déjà une très belle collaboration avec le frère Fonsi Mwamba Lambert. Donc, le single sera bientôt disponible et vous allez, en tout cas, voir la grandeur de Dieu. Vous allez devoir louer l'Éternel, glorifier le Très-Haut à travers les très belles chansons, en tout cas, des très belles mélodies qui sont dans ce single que je vous recommande d'écouter. Vous allez sur YouTube, hein, vous tapez frère Fonsi Mwamba Lambert et vous aurez déjà, voilà, vous allez vous procurer son maxi single. Et à part lui, déjà, je vous annonce Ferregola Moto Ayambo, les padres, Jésus des nuances, Nika Bolonina, hein, Ferregola. En tout cas, Ferregola déjà qui annonce, qui confirme, parce qu'il nous avait déjà annoncé, là, il est en train de confirmer sa prochaine production qui aura lieu, ça sera à Bruxelles, le 7 juin 2025 en la salle ING Arena. Ça dit Gaulois, Gauloise, gladiateur et amoureux à bonne musique. Heureusement, à pose à nos Gaulois, mais ça amoureux à bonne musique. J'aime la rumba comme moi, Marlène Kassanga. J'aime la culture de mon pays. J'adore faire la promotion de la culture de mon pays. Et bien, netingana ozanga tejuwana nakatia ING Arena avec Yemoko Moto Ayambo, Jésus des nuances, Nika Boloni, na papa Hervé na bisoto metobenga affectueusement, papa Hervé, le rendez-vous est pris déjà, hein, Irma de London, to bonga mara déjà, Irma de London, na Chaputou, to bonga mara déjà, Trésor Gaulois, to bonga maka déjà, parce que le 7 juin, na ING Arena na Belgique, eza ya Royinda, bon réservé déjà botel bateau bozara misika, bon réservé déjà botel na bino, parce que bobi que Belgique, ezara moi moukie, botel peut-être ezala un peu suffisant, ezande moté zaki na Paris, awa. Donc allez-y déjà, réservez les hôtels, et tout. Ils sont au rendez-vous le 7 juin, Momondo, code 16 activé déjà, Torozalawana, avec le padre, na ba musicien, nyonso ba routa Kinshasa, pour n'avoir aussi pelissa, ba fanatique, il y a la bonne musique, oh, ba se déplacer, ba concert wana. Merci beaucoup. Et à part Ferregola, il y a encore le frère Olivier Calabassi. Le frère Olivier Calabassi également qui nous confirme son concert qui est donc prévu ici à Paris, au théâtre du Gymnase Maribel. Son concert est donc prévu le 6 juin 2025. C'est-à-dire, avant que le concert à l'Epadre, il y a le 7 juin à Bella. Tu vivre maintenant nos frères Olivier Calabassi le 6 juin
l'homme de Hachamaneno, le 6 juin, ici à Paris, en la salle Théâtre Gymnase Maribel. En tout cas, le frère Olivier Kalabassi qui a voulu faire d'une pierre deux coups. En même temps, il vient de sortir un générique, franchement, qui fait parler de lui, qui fait le buzz. Hein. Ça s'intitule Fréquence. Donc, frère Olivier a promis à Moussa Lobijou, wana. Ça dit, ton robin là bas boudin. Ouais, bikaza la boudin nae, ou bien soro lingi somba déjà boudin pour te rebouka loquette na ba boudin jouana. La théâtre Gymnase de Maribel, les billets sont en vente sur les sites de la salle. Également, vous trouverez les billets sur le Fnac de toute la France et sur les magasins Carrefour de toute la France. À part Olivier Kalabassi, nous avons Didier Lacoste Mouketonga également. Didier Lacoste Mouketonga qui nous confirme son concert toujours au théâtre Gymnase de Maribel. Son concert qui est donc prévu le 12 avril avec Didier Lacoste Mouketonga, Mille Esprits. En tout cas, Didier Lacoste, a recépé la merveille. Alobi nanga Marlin Kassanga, yebisa public et la bonne musique. Na recépé sa bango na ba merveille nyonso banana bana musique tilelo. Et puis a réinterprété banze monet ya ba Grand Calais, ya ba Papa Tabolé, en tout cas a réinterprété so ba grand o ba banda musique. Et puis ye moko pe azana répertoire na moulai banda musique na ye nenga leka na ba wenge musique à maison mère, aleka na ba wenge Tonya le azana groupe na ye moko. En tout cas Didier Lacoste Mouketonga Mille Esprits, le rendez-vous donc pris le 12 avril na théâtre Gymnase Maribel, ba biezote kama na Fnac. Na ba Carrefour non soit France et puis na site ya salle to que ne soutenir Mouketonga Didier Lacoste Mille Esprits. Voilà, alors merci beaucoup Célio, c'est par là que je vais faire entrer mon invité. Voilà, mon invité d'aujourd'hui, c'est un grand analyste. Avec lui, on se lasse pas, on se fatigue pas parce qu'il a beaucoup à dire, il a de l'énergie à revendre. En tout cas, vraiment tout serré ba ceinture po na plateau ils a repé simbwambwa boy. A solara nyonso, a solara politique, a solara social, a solara musique, a solara religion. En tout cas, à solara nyonso, lui on l'appelle Célésino, mec d'ici, qui va faire son entrée sur ce plateau. Célésino, vas-y, tu peux venir. Voilà, Célésino qui est là, habillé en tenue militaire. Célésino, bonjour. Bonjour, mec d'ici. Je veux très bien, merci. Toi, ça va? Ça semble aller. Ah, d'accord. Célésino, mon arrêté ko tobola litoyo, tobola li ozala na elora litoyi. Wana ezaka kasi. Ya biloko jeunesse. Mais c'est quoi soko na bakoko, soko ma vieux. Mozara na otoboli litoyi. Mais wana mona papa mbatina eloko litoyi. Bo mona confite na eloko litoyi. Mana confina papa mona mukolo. Mais pas bon baza ba musicien, ça ba luka. Yo za la sous musicien. Na yebise ko nga musicien. Yo musique e boya yo, musique e simba. Bino nde bwana biloko bwana biloba lo ba combien de fois na yebise ke kisi mde simba ngati. Te musique nde boya yo. Kisi nde mde ngam na yemba atile. Leki akasama ngalida chamala. Etika ngana place ni. Comprendre? Ngane la linga mote passer ça mamba kisi. Kisi nde boya ngai. D'accord, kisi nde boya. Ba le bele ke biso to ba bulela. Ogena osimba kisi mais kisi osimba. Na linga ko simba kisi. Ba sengo le kisa papa mama. Na linga ko simba kisi tende ba o ba sinia ba satana ba sadik. Okay. Ba sinia ba lekisa ba bato na bango ya motuya ona oloba kombo te po italinga ko lutte. C'est les idodo. Pendant open qui c'est ça? Biloko on est c'est obligatoire na biloko on est na yo mama muzoba on te. Mama muzoba na la raté. C'est zino. S'il vous plaît madame. Ngana yo le mama peuple na la mboka nga. Ozara front. Italinga ité sina loba yango je n'ai plus le temps de musique. Na lobi je n'ai plus le temps de parler. On a yo penza soki musicien aza na musique pona a réussir faut ka asimba kisi. En tout cas on est italinga te sina yebisa bilongo ya trop. So boye ba te bo continuer. Yo kende okokende vacances pas ya et pas musicien pour la musique na e simba il faut que bien ngo za mayele moyo za mayele na lo ba kombeni nga za musicien mais c'est na yebisa bino ngo zo retour na ngai ngo suko oloba nini pour ça ne sert à rien autour na ngai ngo sina yebisa bino déjà sina yebisa bino yango tango no simba kisi na simba yango te na banga yango nde comprendre ezande ko banga yango nde ya no monike na koka ngai bakisi yango te na koka pete na baolo bana baloba na bato donc na kutu kuna te pardon
Tous les sango. Dans le lot, c'est pour ça succès fois Simba. En tout cas, on a zappa ngombre etali ngate. Etali ba. Dans le lot, mais c'est au bon ça ba succès, ils a pour ba Simba. Etali ngaite mama, matali ba aussi na yebisa bino. Soko répondre ka pa ou. Mais na on répondre yo pe. Na biso do. Ngala yeli makambo buzoba wana, te ngala yeli makambo mboka. Yo siko succès Simba. Etali ngaite na Simba kisi. Succès on a sala kyango. Tozo ka bien na lobi na oke na banga na ngakisi. Mais c'est pas un succès fois na lobi na yo na sala ya moke bato bayoka na ndenga nzambe bayoka ngai makambo wana kotuna nga ngosute je n'ai pas nga soko tuna nga nzembo ni ozo préparer pour na les cordons le président de la République démocratique du Congo yo appelle ça yo na voir où yembaté mais pourquoi la tibo mais yo na oto yembelo tout à l'heure quel nouveau c'était là kufa matoi ndeno yebsanga ndeno la kufa matoi c'est les ino na chanter on a pamba ba yemba te ba nyama pamba na yoki na ngo bien voix pende beba na yoki bien te vous avez ventilé vous batini yo ça na campagne voix pende beba yo mo singa ngana ebe ça so bien ça ka so ça na bien y a pas de problème c'est les ino profonde so ça na bien y a pas de problème c'est les ino Marlène c'est les ino on a dit pourquoi. Ah, bon, on a dit tenue militaire, pourquoi? Ah, tenue militaire. Mais na mona pe confrère na omi genie ma les gars qui on a na ba émission na travailler na landa émission na mo wala tu peux tenue militaire. Tout n'y était pourquoi? Tenga zana on en plateau on. Ah, ozana ngai, mais faut tout na epé pourquoi la tenue militaire? Le roi na zana on a plateau on fona là c'est on a déjà artiste engagé révolutionnaire, combattant résistant. Banda kala donc na combat sozo buna mboka na intérêt peuple mingi wala tabo donc na oyate na sapé donc na la sabatrenga na sa bien comprendre bien sûr ndenge ni ndeni te vous comprendre donc na fona ya na teni na la sabatrenga na buna bitumba etali mboka c'est ça ozo bunda bitumba oui bitumba na bunda kabanda kala ozo bunda ngona na 8000 km ya mboka bo bitumba ba combattant biso ba combattant to marchera a to toka bani donc il faut y na 2 km bien na 2 km bien na 1 km mais non ndeko mamni otuna ka bato mo na comprendre ka to mo otuna mutu bien olo ba bitumba on a 8000 km yo bi histoire à France t'es passé yo vandaka ba résister à France ba kimanga na Londres même Charles de Gaulle azalaka na Brazza abunda na musika mais suka na un exemple wana on to ça l'exemple monsieur to exemple ni nkuswa kimi exil na kata wese oya gi tepo bazoluka pe ba volontaire ba ke no sima manduki na Congo ba bundela volontaire on sima manduki na intérêt nani na intérêt mboka na intérêt na moté eza na famille moko famille tiseke de ringa banda wana bazolia bambongo na bazo détourner bambongo ba yiba bambongo ba na népotisme na pouvoir na bango pouvoir à séparatisme il y a séparation de pouvoir il y a tribalisme alingana ke no bunda na volontaire na ke non so na bunda lo bata msuna on a tuni on ba na bunda pona ni ce qui pour l'intérêt mboka na bunda na camp ya AFC. OK. Puisque tu as mis les pieds dans la pâte, on va y aller. C'est les unes le mboka na biso et en la guerre. RDC Congo. Aux Congolais, j'espère. Pardon? Aux Congolais, j'espère. Boyo bana munoko to sola ezaka minoko ba ya riche. Et au sola peu français deux fois. Bon kaza ba français. Mais tu as été à l'école au Congo toi? Deux fois on parle en français moi. Yo kenda classe na Congo. Deux fois on parle en français. Mais des fois on parle en français, tu as été à l'école au Congo. Kasi biso to ba francophone. Boso ba bilo ba to sola ko na keri se ondinga olinga. Aux Congolais. Oh. Oye barate bandakala. Yo zala ma baluka tango. Te yo ye barate na za Congolais. La fois dernière je t'avais reçu, tu m'avais dit que tu n'étais pas congolais. Oh, ngana yebiso makamwa na Congolais. Oui, ezana émission. Ah, c'est que mituna mino esala bien te ya solo. Ezana émission. Ngana yo yebinga bandakala. O yebinga kutela makamwa. C'est zino. Non, ngana zala un peu. C'est zino. Soko to me mangana buzoba na kopota ope buzoba. Zela, c'est les zino. Zela. Ngai nazana intérêt okosa ote okosa ngate ndenge na bimisa yango kasi ngala ebiso na Congolais ezokota ngai sele jo na keyebiso na Congolais ça va pas la tête madame parti wana ezokota na kati émission madame ngana ebiso na za Congolais sika ko bala ke mutuna ngai sala bête parce que ozopesa nga respecter mais yo ko pesa nga respecter pourquoi ko loba ngana yebisa makambu oyo lobi tuna ba question na yo ngana répondre yo madame makambu oyo lobi madame na émission moni nga ba fantina ça va na ye
makambo oyo olobaki ozala congolais nana yebisako makambo wana yango na kati émission neti yo bino baluba musala salaka bien te obi omoni bandela pardonnanki bien te olobi ah Seigneur bolimbisa ngai bolimbisa baluba balimbisa baluba bolimbisa oyokaki nao baluba bolimbisa bon excusez nga yana oba baluba te mais eza baluba inconscient bataliban bataliban limbisa nga te bataliban baluba balimbisa yo te bo excusez nga baluba te guerre ezala mboka en tout cas le Congo est attaqué notre pays pardon yo yebi ke guerre na mboka guerre ezala mboka notre pays est attaqué tozana guerre na mboka te comme ça tu vas me répondre tozana guerre na mboka te tozana article 64 de la constitution soulèvement populaire révolutionnaire ezande na mboka koloba guerre te mutu azotake biso yate biso ne tongo tozwa destin na biso amen bino ba M23 biso M23 ulingoma azana ah Congolais. Poni bozaka raboye vraiment, bozo comprendre le côté pourquoi. Le président Corneille Nanga, président de la République démocratique du Congo nouveau, Azana. Corneille Nanga Azana ACDPT. Azana M23, il Azana AFC, Azana M23. C'est quoi il le compagnie en côté. Moi je te parle de M23. C'est moi qui va te na oyebisayo parce que je suis là dedans. Ouais. Comprendre? Le président Corneille Nanga avec l'alliance Fleuve Congo bar M23. Yango na biso AFC alliance bar M23. Yo oza na invité so na apprendre yo loko na apprendre parce que tamsu yo na pa na makambo wana ti. Menga na ebisio que le président Corneille Nanga azalina AFC bar et puis biso lelo yo ozokubisa Corneille Nanga tana ochelo voir l'émission o le que mutu ça rabete ngana za combattant naza okubisa Corneille Nanga oui na okumisa yo obuda Corneille Nanga ka na plateau nanga yango pe na ochela ngone émission ici oza fatigué oui na hotel mana bimile émission ya ba fatigué mais oui oza ba fatigué na ba émission na yo oza na moko kosela ba tumaka mbie bon na ochela onyo mais non no ba makambo za normal yo zo kosa ba na buda Corneille Nanga mais ya rébellion Corneille Nanga non kosa za lukuta va raison oza lukuta oza menteuse oza mitoyo tiena biso va oza mito ngana boya rébellion aza rebelle s'il te plaît Aza rebelle. Arrêtez tout n'a pas question. Babeng yo po diminuer ngai. Là maintenant tu commences à me babeng yo po diminuer ngai. On menacer ngai. Madame babeng yo po diminuer ngai. Ah madame babeng yo po diminuer ngai. Fanda cité. Babeng yo po diminuer ngai. Fanda cité. Te na zo na babeng yo po diminuer ngai. Violent boti na ndaku noza. Na lobi na yo babeng yo po diminuer ngai. Violent ka boti na ndaku. Madame tout n'a pas question je te respecte une femme. Ozara violent ka boti na ndaku na yo. Nga za violente. Oh là là. Nga véridique. Okeli moi sino maso. Ke bar mama kota moi sina ngai. Maman, oza mwana mwasi se respecter ko cha mwasi na makambo. T'es violent? Yo bengisi mwasi na nga yo bengisi. Tele melingo komo la kisa misatu. Na lobi na yo. Na lobi na yo. Tindalanga. C'est zero yo betanga. Te na obejo te. Ba beta mwana mwasi. Mama na éternel na ngana simba jamais. Merci beaucoup. Pona yo Corneille Nanga azolinga nini na Congo? Aza libérateur. But ya guerre wana ezani. Aza libérateur. Les Congolais souffrent trop. Les Congolais sont comme un niveau moko boye. Et les qui coûtent un niveau à l'enfer. Donc les Congolais, ils vivent dans une prison à ciel ouvert. Avec le tribalisme, avec le népotisme, avec le séparatisme. Vous comprenez? Les Congolais vont subir le kuta moko ya président, soit président de la République, Tchilombo. Likola lo kuta na yake na osine ba corps par-ci par-là. Ayebi ko lobate malobalobi na poko na pour na soir à changer. Nde mona yo pete. Oh mais non, pardon, tu pas kola buzo ba wana s'il te plaît. Tout na question on a répondre. Ngaza bongote, ngaza véridique. Yangu na yo profiter occasion na yebisa yo na public nyos to tala ngai pour na yebisa ba onke ba congolais bazaki manipuler y compris na ngai. Na parti à IDPS. Yo poza na kasa UDPS. Te kasi IDPS tanto na kasa UDPS. Malembe. Tanto na komba wa. Ndio na komba
il y en a qui peut partir ben si des alliés ba parti dans opposition ba non marché ba no benga ba tout ba combattant mais IDP ça yakita ngwana papa Etienne Tshisekedi que son homme repose en paix papa Etienne Tshisekedi ba salaka élection série wana na kantina na 2006 fo yala sur 2006 2011 fo yala 2011 ouais ba salaka élection na le docteur Joseph Kabila Kabange mwana mboka Joseph Kabange c'est les innotés les noms bengi Kabila mwana mboka et puis ozobenge na komone Kabila les docteurs non jamais benga Kabila benga Kanambe dégage Rwanda za kombo lokuta les noms bengi Kabila est-ce que tu vas Kanambe Kabila tu peux me laisser finir oh là 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 tu peux me laisser finir ou pas tu peux me laisser finir madame tu peux me laisser finir c'est les inno est-ce que go tika kana sirisa mutu oyo bandana otuninga question c'est que yo na bande ko bota la lelo ozokubisa ça bande ko bazotala yo respect lelo ozokubisa ye kazana tikanga na sirisa ki journaliste ngo otuninga question katina mabuba loba vas-y otikelinga vas-y le docteur Kabila Kabange mwana mboka les vrais Congolais vrai Congolais oh oui, un vrai Congolais. Kabila est un vrai Congolais. Place à Zalina, na maman Olive place à Zalina, pesi bango mbote. Ba considérer bango makamba manipuler ba Congolais mémoire, esprit na bato IDPS, bato lokuta, bato kadiosha. Po ba malembe, mama tika na sisa olo, oto katanga. Oto katanga. Tikanga ina sisa. Oh non non non. Mais ça c'est pas possible ça. S'il vous plaît. Tikanga toto soto na débattre, autour la question. Zela tolérance. Mais zelanga ina yebisa yo makambo. C'est la papa. Yonde toto. Papa Ngwanda mutu ayela rabiso que Kabila komone Hippolyte Kanambe baza Rwanda. Eza papa Ngwanda que son nom Papa Ngwanda. Eza papa Etienne Malembe. Malembe. Pourquoi tu oses le temps? Pourquoi tu oses le temps? Soki ozana ba subjonctif na yo ya les contraires à makambo okoloba. Olobi nga italinga te mais question yo tuninga tikanga na jonction réponse ma sœur. Na lobby boy nous étions peuple congolais nyoso azaka manipulé par bato UDPS na lobby te ke Etienne Tshisekedi. Faut que ça ba oui respect kenda na ye. Et puis comme autant ya papa Ngwana il a été le père de la résistance. La ebisa so ba makambo belé. Ozo comprendre makambo zo sa malelo papa Ngwana lobaka. Donc sikoyo elo ngana zo lobake na sengi les docteurs Kabila Kabange les raïs les docteurs Honoris Kauza mwana mboka lelo alonga Hippolyte Kanambe et so au point non ezo kamusa attention ça va ezo kamusa bon cholestérol ça va. Franchement, je suis étonné. Mais non, laisse-moi se défouler. C'est les îles, je suis bluffé. Yo tu n'as question, ça choix, mais ba choix nanga. Au moins les mbonga peut perdre. Nalobi ngana mta peut perdre té. Naza mwana mboka na Congolais. Donc na yebisio nous étions manipulés, tout un peuple ba qui manipulé. Na lokuta ba to IDPS. Lokuta kadio sha bango ba lobaka. Bakina les peuples d'abord. Les commandes Boumou d'abord. Vous comprenez? Na profité na senga mon président sénateur à vie. Na sengi pardon place Azali na par nanga. Wa senga pardon te italien mais nga na sengi na par nanga parce que ba to aki manipulé pas ba to IDPS ba IDPS ba sakana te na campagne ba kosela ba makambo danger. Ba kosela président Martin Fayulu le président élu. Ba kosela makambo aza sénégalais. Ba kosele makambo. Vous comprenez? Donc ce qu'on a yango pona yebisa OK. Nazali mutu ya AFC. Bar M23 le président nanga. Okobi moko ya ba communicateur na kati ya AFC. Tenga na communicateur te. Ozanani na kati ya AFC. Nga za artiste engagé révolutionnaire. OK. Combattant résistant na kati ya AFC et puis tant bazo kabula ba stamba kabula banani ba nini ba kabula biso pour toi l'association na biso déjà comprendre association na biso comme nango ADCP c'est-à-dire action pour la dignité du Congo et de son peuple na pesi ba membre nyonso ADCPT na pesi binombote ba papa Camille ba papa
Kanza, ba papa Modeste, ba maman, pardon, ba maman Stéphanie, ba maman Mamboyo, maman Monique, na pesi binote mbote, Ipo Aïsa, na pesi mbote Wakanja, et puis Ipo Aïsa, na pesi mbote, et puis na pesi Wakanja mbote, place Azali, Wakanja, na pesi les grands magiciens, grand frère Nangaï, les grands magiciens, Henri Magie, na pesi Ebenezer, ambassadeur mbote, même on appelle honorable Daniel Saf mbote, place Azali. Ok. Donc, en tout cas, on appelle le cordon, le président de la République démocratique du Congo, nouveau président Nanga, Corneille Nanga, Nzambe Nangai, n'a pas mbote, et puis, n'a pas le président Bertin Bissimwa, mbote, surtout zongi sima totali susu, bon, on appelle ça, le colonel, Willingo Mambote, ok, to sugi no wana sele. Te, kosi sangate, nazo Sino, eza biso na voilà. Kata yo pete. Eloko na wana yebiso. Na koyela onde mwana parce que ozo comprendre makambo oyo eza biso mabanga te na na droit kata yo ko la donc kata so katinga na temi na kei. So katinga so dans la puissance. Est-ce que tu peux écouter la question? Réponse à Libolona. Tu peux écouter. Oh là, c'est pas possible. C'est pas possible. Réponse à c'est pas possible. C'est pas possible. Mais ça on va yoka réponse ya liboso non esilite. On a lobi liboso. Mais ça on va liboso na plateau. C'est les mots. Mais réponse à liboso na esilite. Yo no za botira la si sa réponse na liboso. Na otika la télé c'est le temps. OK? ACDP. Tona question mi bali. ACDP nini? OK. Tona question mi bali. Non, ya mabanga te. Silite bambote na boye sili. Ya mabanga te. Nalobi na pesi ADCP. Nanga mutu. ADCP. La ma Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République, tu es d'accord avec moi? Corneille Nanga. Hier, c'est sa question là. Le président Corneille Nanga. Le président Corneille Nanga. Jusqu'à la preuve du contraire. Le président Corneille Nanga. Il faut arranger tes paroles. Félix Antoine Tshisekedi. D'accord. Alors la question je te pose est celle de savoir. Corneille Nanga. Jusqu'à la preuve du contraire. Président Corneille Nanga en 2018, il a proclamé Kibiso Fati comme président de la République. Si Corneille Nanga Mindu qui n'a moutou pour proclamer Fati président Tonini, mais pour répondre à la place. Mais ça d'accord. Bakor, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nanga était corrompu. Écoutez, tu m'as posé une question. Oui. Tu m'as posé une question. Laisse-moi te répondre. D'accord, question n'a comprendre accord. Mais on doit tout dans la question. Mais c'est là n'a expliqué yo. Mais madame, n'a pas compris. Obungi Moussano, ça la rabé. Ça dit d'accord. Libola d'accord. La lobby na yo ce n'est. Mais je vais dire. Obunga Moussano ngate na sala. Mais tiganga na c'est son obungi te ka tiganga na. Na sala Moussano ngate. Est-ce que tiganga na sa réponse? Kasi ko ça la comprendre. Est-ce que mais le gars le comprendre donc ko tiganga na sa réponse? Lobby nanga ezalaki d'accord. Mais tiganga ce qu'on a vas-y répondre. Ezaki bakor à l'olenge nini. Mais yo tout n'aura pas question de informer nga makamba. Parce que nanga mutu a publié Fati président. D'accord moi et toi. Eza bakor. Bakor wana eza nini. Ce n'était pas Félix Tshisekedi qui avait gagné les élections, c'était Martin Fayoulou qui a gagné les élections. Le président Nanga il vient de vous dire ça. Mais tellement Martin Fayoulou a kina ba propos mo dire bonaboy bato tout ba luka intérêt na bango na mukili net yo ko sa likamoko boyobi ke non a protéger yo tala ba on a zo peso boy pour protéger ngai comprendre. Mais les accords là c'était pas des bons accords pour Félix Tshisekedi a signé yango d'après nga. Mais ya ke ko signé ba accord ba yokana ki o ba il fallait ba yokana. Mais il y a à respecter yango te parce que il est jamais dès sa naissance jusqu'à aujourd'hui na évité sur ça respecter déjà accord mobo. Nanuté. Donc, pour nous kene musika te, ezalaki bakor, bomona yango président Macron, akendeki na kin, aïssa bango, tout ça là kango à la compromis africaine.
oyebi ndenge okomela président eza te ngam mbala liboso ngam na olobango eza mbala liboso te ngam na olobango siko oyebi ke nanga akosa 45 millions d'habitants nanga kosa population mais c'est les accords c'est la mutu abongo pena lelo to pese lisu confiance soki yo pese confiance na respect nyonso nazo pesa siko ozo tuna nga biozo oui na tuna yo parce que yo lelo siko na pesa réponse lelo tiko ba ke oza membre ya M23 AFDC donc yo na ba M23 boza ba tout monde est-ce que que nanga akosa 45 millions d'habitants peuple na lobi na yo naza membre ya AFC et puis AFC bar M23 yo kanga bien na zone akosa 45 millions de Congolais nazali membre ya ADCP naza membre ya ADCP oza parti politique ya président nanga OK d'accord merci naza kuna na kati merci. Et puis je profite de l'occasion sur ya opesa sur Jean-Jacques Mamba Mbote place azali ADCP eza parti nanga ezali bongo AFC ezali AFC ezali Alliance Fleuve Congo eza plateforme oyo ba parti politique ebele ya ba leader kili basangana kuna OK ozo comprendre OK donc siko ezaka neloko moko franchement ça met sur le beat comme on dit ça on na pété câble papa pété na okabe mais nga na zo yebisa yo tunanga question ozo bunga ba question yo moko ozo tuna ba question ozo informer nga yo moko ozo pesa ba nouvelle mais nga invité na on pose ba nouvelle c'est donc on pose ba question yo nesko ozo non ozo pose ba question désordre si kanga na sili sa réponse na le peuple congolais akoki kopesa mutu oyo akosa bango que fachi mutu akosa bango azati président nanga kosa batuté ekoki kopesa confiance mais question moi on doit reposer encore bende il a menti 45 eza récitation eza récitation parce que bino nalobi na yo boye président nanga kosa mutu te ezali bakor oyo ye mutu akosa bino nde Félix nde mutu akosa bino Chilombo a signé bakor fort ba signé bakor et puis pas akosa bino te parce que yebisa bino nous avons signé un accord avec FCC Cash ayebisa bino te et il faut voir que le président nanga il était que exécutant ba commanditaire bazali o baba kitala tiaye mutalingali wana mukili wazate so bataki président nanga boye babilo bachaye ali ya kufa na ye atika bana na ye nde bobo machine juge yani ndikola makambo ya ba kamera na ba Jamal to boma biso bana boboma na zocha bana longola na kati pongo na boma mutu te na za sasa bona longoli yote kati mutu ozo kotela o za yende mdakosa peuple puis ozo continuer okosa peuple tidelo moi qui est celui-là qui va m'interdire à changer la constitution, moi, garant de la nation? Président Nanga, marteau piqué, rabouki béton. C'est lui, il a été interdit. Moi, je ne peux jamais discuter avec des pantins. Mais à cet instant-là, il a cherché la négociation qui est avec des pantins. Ba soldat ni bazo munda na ngambu ya Corneille nanga na ngambu ya FFDC. C'est des soldats congolais. M23. C'est des soldats congolais. Et puis nous avons des alliés. Bongo ba soldats nini oyo. Félix Tshisekedi auti ko benga ba bunda guerre na ba révolutionnaire. Biso to ba rebelle te to ba révolutionnaire. Ba soldats ni Burundi yaki, Afrique du Sud yaki. Ba soldats Sadek ba yaki. Na minute tozora bazongi na bango ba comprendre que les gens là ils se révoltent parce que bazana passe l'équi tribalisme mboke tongamité développement moko ezalité président Lokuta il parle que des propos contradictoires lobby a lobby mususu akoloba na pourquoi lobby boya zongeli ne boye il nomme sa famille na pauvre ba institution mboka moi sina ye ko pesa mbongo pa batu babo ma Pierrot Luara mais tozo comprendre te ba soda ou bazo bundila yo ozo futa bango 25 000 francs congolais. Par contre, ozo ki nzo ba mercenaires musika ba ya ko bundila po futa bango 10 000 $. Est-ce que soda moko ko linga bundila yo wana nde bozo bengo bazo bundila mboko ozo bundila famille moko boy et puis yango ngana yebisa ba jeune ebelo ba yo seke ba ko ne ko s'enrôler ba ke ne bitumba bo ke ne no bitumba te parce que boko biso te biso AFC bar M23 bokokate parce que tout ça bien la logistique ration ko tuko dobate. Vous comprenez? Donc tozoya discuta bodo benga epé président de la République yé Chilombo on ezo comme sangai parce que un président de la République
akambaka mboka tout entier. Vous êtes au courant que Goma, Bukavu, Rutshuru, mboka na nyosi bazui. Donc mboka comme ndambo. Donc ça président de la République, il y a président de la République, il y a ndambo. Et puis ndambo wala kalate pete zo zwango, ba na ignorance. Na ba o ba zo rêver, bon rêver kaka bien. Bon rêver bien. Pour na yebi nous comportement na nous Congolais monsieur. Et puis tout Congolais est pour Nanga. Tout Congolais est pour président Nanga. Voilà yo mtolobi. Tout Congolais, soko moni mutu neti yo pele wozo. Yo posa Congolais, soko ndimi na yote. Soko ndimi na yote za volonté na yo. Tout Congolais est pour Corneille Nanga. Est-ce que Ezasko to comme na slogan moko, to comme na slogan moko. Tout Congolais en tout cas passe l'équipe trop c'est trop Nanga ya kaka. Tout Congolais surtout banakin. Est-ce que que Fachi azo senga négociation? Azo senga négociation mais qui vous a dit qu'il parlerait jamais, il va jamais discuter avec des pantins. C'est pas lui. Et les mêmes pantins là, au bando senga bango son négociation. La négociation là pour nous définir ma sœur. Oye bango ke. Zo sa berena ça yo bien. Na longo lengo parce que na mulunge. OK. Oye bango bien que la négociation là oye azo senga eza négociation ya négociation te. Ezali azo senga permission et pas ina biso ba révolutionnaire surtout pas président Nanga et puis na bandeko nyonso tout ba limbisa ye ba bimise na malembe ba garantir ye ke azo négocier en fait azo négocier nini départ na ye akende benda akende ye mo amonika kokite il a pris le pouvoir le monsieur pouvoir exact kana zo ebiso ndima ngai lobby bo pesa biso raison pour Congolais pesa ka mutu raison na retard Olandagi ministre biso la justice te monsieur Constant Mutamba mais c'est inconstant Mutamba te comme ne Constant Mutamba comme ne inconstant te non il s'appelle Sac Sakoul te comme ne Constant Sac Sakoul a sugebele go comme ne Constant bah ministre biso la justice Constant Mutamba ministre inconstant Mutamba ministre il y a injustice il a mis la tête de notre confrère Pero Louara. Il a mis sa tête, la mise à prix, c'est ça qu'on dit, je sais pas trop moi, à 4 millions de dollars. La moutounion soit rouée là et Pero Louara. Sa tête est mise à prix, hein, voilà, la tête de Pero Louara est mise à prix. Voilà, avec un montant de 4 millions de dollars. Bon, la ministre la justice m'a signé qui m'a camboine. Et ça Pero ministre injustice. Et ça pena journaliste Moussou, Baengele, na bosani komona Baengele. Non. Yépe Azalaka na Belgique. Yépe sa tête est mise à prix. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On explique ça. Tout ça explique. Ouais. Au moni avant on comme pas Pero Louara. Pero Louara ça m'dalo ba vérité. À cause de la mutuli kamuta ça musala na profiter na pese mbote. Mon frère Pero Louara ACPL l'émission na ACPL na. CPL pardon, CPL na pese mbote pas aux alliés. Et là, au moins, il comme il est et là, au moins, il comme il est et puis, Moutou, mon côté, a regardé toucher na katia ma belle à Europe, parce que, vous voyez bien, pour battre, Moutou va le baka qui est dans ma kamabongo, déjà, Balobi Pero Louara ande ba caméra les Québec. Balobi Pero ba caméra. Mais tout le monde question quand tu vas expliquer ni maman. Tonze les Québec. Bana be misha bona ni mo continue. Oyakara. Et on bung ça ba idée na on a décortiqué. Oyakara. Vas-y continue. Na biboya. Pero Louara aza déjà na maboko ya ba patride. Aza déjà na maboko ya convention de Genève. O ba protéger biso. Neti ngape lokola. Comprendre? Tout ça na exil. Azana terre hospitalier, terre d'asile. Donc, faut le bamakambo bongo, faut ça no ka zoba. Moi bato na ba ide peso ba zoba. On finit bazoba. Mais ba zoba même yo no oza boza na mboka mo kimi exil oza protéger na ofra. Oza protéger na convention de Genève. Bato batinda bato ba ko kanga yo, ba c'est que ba na ndenge muso a forme mususu. Bazo tinda bato ba ya baya ko boma Pero Louara pe ba kokate yango basaki boketu mais silité le président Corneille Nanga lobaka otala makambo wana
un constant Moutamba wana tango za ministre ya injustice. Azo sa la justice dans mboka te. Abomi bakuru na yega mabe. Baya ko si mise touche na mukondine atia yega mabe. Un ministre ya injustice. O azo ke no so na premier ministre na yeso ki souminwa. O na zo ka sola ko yiba awa. Sola ba vole yali awa. E sala matin na mboka do gouvernement mo ke pola. Et pola. 4 millions wana o ba olinga ba pesi ba mise ba tie tête ya Pierrot Lumba na mise à prix. Et c'est 4 millions na ba ko ko zwango te ba tindela ngo ration pour ba soda o ba zo bunda o ba boyi na ba de ya ko bunda. Ba ko zwa mbongo ba tindi kuna de ba soda ya FARDC. Hein? Et ça ka Pierrot Lumba raté. Et ça pe alobaki pe. Alobaki o mutaoye la e mutu ya président nanga ba pe 5 millions na Bertrand. Na président Bertrand Bissimo. La tête de Nanga est mise à prix pour un montant de 5 millions. La tête de Bertrand Bissimo également est mise à prix pour un montant de 5 millions. Bazale lokote na place à cerveau ba na ba pousser na ba nie na kati. Pour na repenser makamwa ndengwana il fallait bobo le économie en mboka. Ce n'est pas d'aujourd'hui. L'autre là, sa femme, qu'est-ce qu'il est parti dire? Après si 350 pas Sandra Boudimbo moko boye, baba sala baba boma boke tu baba sala baba kamwa ba piéger Odombo. Oye bien ngote. Est-ce que bino bobo na pouvoir pour na faire évoluer mboka, bo développer mboka ou bien boko na ba rando ko bomisa batu bani so bozo sala mabe, bo sala malamu ba obetre no maboko. Et puis vous avez pris le temps parce que c'est fini. Pouvoir récili déjà. Oh, bozo mona na bondi melanga ba peuple congolais. Et ça ba miette ba ça. Oh, soko moni mutu président de la République wa lokuta ya mendiant. Ya kokudu ya menteur a obela pisco, a bela malade ya kokosa. A kosi trop moindre escarmouche congolais mokote. Ye moko ba maloko ko tonda mudakolo ba kombo nanga. Ye moko kaka. Oh biso état de droit ngo apia. Soko moni muto président ndengona na mboka akomo nometi na mwana o ye moko abota te mwana de nini ya mwasi na ye anome c'est-à-dire c'est grave bako sabinote o bananga mwana nini lobia abota mwana moko boya uta ko nome na yebi kombo na été. Je profite de l'occasion pour saluer le président Georges Edgar Bampale, un résistant, combattant, patriote, dans Allemagne, en tout cas, un partenaire très particulier de cette émission, président Georges Edgar Bampale. Oui, bien, ça soutient absolument cette émission. Patriote, netio, combattant, résistant. Ah, tant que tu sois la monnaie, na oye, bah, mende obi kombo na yebi pina kombo na. Beaucoup d'années déjà jour ce soir. Ah, si tu écoutes na yebi kombo na été. Outar Allemagne, okutane. Ah, na kutane na plateau. Mais na yebi kombo na été, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tant monsieur de vie bon na yebi, bon, voilà kombo na yebité. Vous comprenez? Nande mo ya bien, ba yebi se peuple congolais muta ko sabinote, boko sa métro. Le monde est devenu métissé. Siko soki mutu a tchena a nommé mutu na pouvoir mwana o ya botate, en quoi cela pose un problème? Au moins, le problème est posé à la place. Problème est posé à yo nommé mwana na yo. Ba compétence ni mwana ngwaza na ngopo. Ngai nde nazabo atake nga, atake parent. Na koyeba mutu nini ona kocha pembeni na ngai. Ata za ndeko na ngai ya pas de problème. Mais atanga mwana na atanga. Atanga 20 ans atanga wapi? Maman, bako saka bino kaka. 20 ans ça déjà adulte. Ma adulte atanga wa diplôme ni nango. C'est na mboka ona batu bazate o bako sala bako exercer fonction na o yatie. Basaliti. Batie la fonction. Secrétaire général ya ba conseiller ni surtout ya présidence. Ozomo ngoza normalement on a 20 ans bon on a expérience ni. Ogombe bandeko yatana akena no guerre, comprendre? Ndebo yo zo bana batu bakenda ba guerre. Ozui mwana bana na musu sora bakena no ba guerre, comprendre? Pour tout le monde ba président belé ya Afrique. Bana bon bazalaki même na mboka na biso. Konga zaki nani? Konga zaki soda. Ni wazaki nani? Soda bakena ba formation. Kongo lo Mobutu Saddam Hussein zaki nani? Bakena ba soda. Bana Kadhafi ba yaki banani ba soda. Tozo mona bana ya Museveni Yoweri président Yoweri Museveni. Aza soda ba général. Prince à Londres. Aza soldat militaire. Oui, mais yosko zo benza bana bato bakenda kokufa, ozo kosa bango futa bango te ozo zo mercenaires ozo futa bango mie ke bango ali yosiko yo ozo tinda bana bato na guerre mais bana no bazawana okomona me bango na présidence.
Mama toza sérieux. C'est zino elo monte facha ça na mboka na banda ko. Asala elo côté. Zala un peu Zala un peu galère. Elo moka s'appelle sanga na. Zala un peu logique. Bozela na. Zala un peu motema. Na yebi selo ka s'appelle sanga. Ko ça blague te loba vérité. Mais nazoloba blague linga ça. Est-ce que na yeli ba blague? Loba. Omone no nani aza président elo président na bino wana aza pe présidenter pouvoir cécile. Président wana président ko te Chilombo o sepesa moko a sepesa sanga za ndenge a favoriser ki muyibi na mboka rétro commission aloba on a presse internationale ngate aloba on vena que non vous savez nous chez nous il y a un truc qui se passe la rétro commission comprendre aloba ngo rétro commission makama bongo yo président de la république ko no bodo zo kumisa muyibi Nicolas Kazada yiba mbongo mututo amonika yibi Nicolas Kazada yiba mbongo mais yake na oloba que non Nicolas Kabodo botika ko finga ya yibi mbongo azana ye nani asa responsable donc il responsable yibi mbongo yo zo mona ngo bien responsable yibi mbongo yo zo mona ngo bien ozo comprendre et loko ya malamu asalaka ya wana favoriser ke muyibi ba détournement et là ozo malamu asale pour à faire enrichir famille na ye peuple asaka pauvre yebsanga ta toilette publique mo Chilombo atongi le wapi atsale loko te asa elo te c'est zino lelo bozo ça la rébellion bino bato te biso to sa révolution M23 esa rébellion te sa révolution les mouvements rebelles pour l'instant bozo ça la rébellion c'est une révolution constitutionnelle conquérir pouvoir c'est une révolution constitutionnelle but na bino ezali révolution but na biso to komati na Kinshasa tozo komati na Kinshasa to kozwa pouvoir poto tcha peuple congolais comme na valeur peuple congolais a son destin en main. Nous sommes dans un moment de motivation, un moment d'engagement et puis sacrifice na minute tozoloba. Toko komati na Kinshasa, vous comprenez, pour le peuple congolais a son destin en main, a son emploi, to faire développer mboka na bandenge longo bani. Si ko ndenge bozo rêver que boko ma Kinshasa. Te loko la bino ndenge bozo rêver to komati. Que boko mi Kinshasa. Loko la bino bozo rêver to komati. S'installer na dictature to boko préparer l'élection présidentielle. Vous savez dans un pays, ce n'est pas aujourd'hui ça arrivé, ça a déjà arrivé au Congo. Au temps de Mouzé Laurent Désiré Kabila Tangwayaka, aïbsa ibana basi no tu bakolata pantalon bakosani ni bakata ona ciseau. Oyebi, muyibi akoyiba bakata ye maboko. Donc, pays etambulaka na ba discipline. Sérieux. Oh, pays etambulaka na ba discipline, etambulaka na ba loi. Tu comprends? Donc, à cet instant, Congolais na minute oyo, toza na situation ya non état. Toza na situation ya non état. Toza na état te. Inconstance Mutamba, ministre ya injustice. Inconstance Mutamba, ministre ya injustice, chaque sakoul. Aloba ki boye, alobi akokanga ba bien ya nanga. Bino bongo kanga biye baba yokana no, bagba kanga bien ya nanga. Ya président Corneille nanga, bagba kanga ba bien ya bagba baba kanga ba pesa 5 millions ba zwa mutu ya président nanga. Mais bino babi ba ye inconstant Mutamba ministre injustice amona ki petangu président na ye Chilombo alobi ke ndenga zawana ye jamais ko so na ba panté mais c'est le même baké ko agno senga sur négociation est-ce que c'est normal? C'est les sino yo kanga bien penda on répondre ngana. C'est ça normal mama bongo? OK yo kanga très bien s'il te plaît. Mutalo kuta boye mutabongo. C'est non la classe aux aura déranger ma casse hein. Mutalo kuta oza dérangement ça vous dérange? Tant bino ko ba béton. Nena poser béton et déranger ba tout hein. Kaka o ngana ba debo déranger bino. Parce que la matana poser question. Poser na question. Parce que c'est zino vraiment tika na si sa question nga. Poser question. Sur commission au résumé ça sous question té comme débat. Question na si sa question. Voilà, nous sommes des intellectuels. C'est zino tango banda combat obanda ko benga Joseph Kabila Hippolyte Kanambe azara Rwandais. Nous étions manipulés par l'IDPS. Lelo na yo
yoki yo obengi na ba taliban lelo na yoki yo obengi lelo na yoki yo obengi na sengi ko pardon osenge pardon pour na ki manipuler yoki yo obengi docteur Joseph Kabila mwana mboka osenge pardon sénateur à vie voilà lelo olongoli Hippolyte Kanambo olongoli Rwandais okomse mwana mboka docteur osenge azana Rwandais te siko relation nini lelo eza entre Kabila na Nanga et ça peut nous expliquer. Dans un pays qui est au pouvoir, tu l'homme, pouvoir est sili. Tes pouvoirs, ils en ont. Tes ana yom de rêver. Moi, quand rêver, on a besoin de rêver. Bon, ça a un rêve de moi. Ah, ça c'est le pouvoir. T'es mouta pouvoir. Ou à la brigade, à premier citoyen commandant suprême, à gauche en négociation. Alors, c'est en négociation. C'est ce qui fait que négociation de senga batike na malembe baba garantir lié que famille na ekufa te ba botoné ba bien na état bimane na malembe. C'est ça la négociation qui demande. La question négociation. Et puis au kendete, biso to ba to kendete. Rendez-vous la question ça bossa la guerre. Bato IDPS bossa la guerre. Na bato ba bemba wana banande boza bossa la guerre. Boss na personne dans donc sur réponse. Mais ça non réponse na question. Bossa la guerre. Bo traîner na kisasa na bo mona bino. Oza réponse te ozo luka. Relation des entre Joseph Kabila na Corneille Nanga. Mais ils sont des opposants. C'est comme Martin Fayulu, c'est comme nani Matata Poyo. Martin Fayulu pas à Ngamou na bino. Ngana ko tshaba nangam, moi je parle de l'AFC. Ni les sali que lelo ondima Joseph Kabila facilement boy. Pona monyoka kaka tango. Mais na fongoli misu. Kaka tango koti M23. Na koti M23 na koti yoka na bomisela yo na koti te na zalaka mwana ya AFC partisan naza nangiste. Comprendre? Naza nangiste na yaka mwana ya AFC bar 23. Na parti ya président Nanga o kombo nango ba obengango ADCP. On se comprend. Action pour la dignité congolaise et pour son peuple. On a parti à président Nanga. On se comprend. Donc on a zalaka déjà kuna. On se comprend. En tant qu'opposant, lobby tango bango bazara ba opposant. Tango bazo manipuler biso mutubo. Bino kozaba rebelle to kozaba opposant. Tozaba révolutionnaire opposant. Et puis révolution na biso za constitutionnel. Parce que na kati ya constitution ils ont un article comme babenga ngo article 64 qui nous dit l'article qui nous dit tout un groupe qui veut prendre le pouvoir par la force, par le tribalisme, par le séparatisme, par le népotisme, ça nous oblige à se soulever par l'article 64 soulèvement populaire. Mais nous on a ramené parce que la plupart na Congo na batobele baki na kuité. Okoyaka mobali moboye mamuta hôtel qui est celui-là qui va m'interdire de changer la constitution en tant que moi garant de la nation yebsangai. Ozo senga pa ya peuple bi ozo obligé batu bi comme dictature. Obi ke bazaro accusé bino na Goma il y a eu 8000 morts na entrée à Nanga, Corneille Nanga Naba M23, il y a eu 8000 morts les civils et les militaires également. Comme cela ne suffisait pas, tant bozu Bukavu na discours oyo président ya AFDC président Nanga asalaki na Bukavu juste après ko six discours na ye Alliance du fleuve Congo. Ya wana bar M23 AFC Alliance du fleuve Congo. ADCP. Au bout sa question s'il te plaît. Voilà. Na oui, 8000 morts. Na Goma. Je vais t'expliquer. Na Goma bobomi 8000 morts. Non. Non. Aussi. Déjà, question le Kouta. Ou nous sommes maîtrisés, mais comme nous sommes battus. Aussi. Sauf qu'il a ses trompes. Voilà. Pour recadrer. Voilà. Aussi. Mais tu laisses finir ma question. Je vais te recadrer tout de suite. Na Bukavu. Aussi. Tant le président AFC Corneille Nanga a sali meeting na ye, nenga zwaki ville à Bukavu, batu baye koka discours na ye, meeting na ye, projet na ye. Juste après ko kita na ye na podium, bombe. Et il est là qu'il y a eu 12 morts. Bon, si on a quoi répondre yo. Et on vous accuse dans le mais sans le bagage accusation. Mais on lobby ma comme on a loba na ko répondre yo. T'es pas dans la cécité. Mais on met la question, on met bien après on a réponse on fait ça yo. Si ça mbala mongo madame. Si ça mbala mongo on va vous comprendre. 12 morts na meeting ya Nanga na Bukavu.
Le pouvoir en place, il a fait son 8000 morts, plus oui. Donc 8012 morts. Pouvoir, il a fait Tshisekedi, ils ont accusé Bino de Bozaba, auteur, il y a bombe, éclata qui na meeting, il y a Bukavu. Tobanino na marambo ya Goma. 8000 morts. 8000 morts. Na entraîne à Bino. Madame, vous savez que Soki, bato bazo bunda, nde bino bolo bato wana guerre. Bato bazo bunda. Armée ya ba Taliban. Pas ya FRDC, c'est ça armée ya ba ya ba luba inconscient o ba jalelo o ba kumsa chilom. Comprendre? Donc Soki bazo tchaki teti na bato baleki bango na baleki bango na force AFC bar M23. Le président Nanga et le président Bertrand Bisimwa, le Wilingoma et tout. Ba Ari Maji bazawana. Yebisanga nanu. Tant massa sezo betama place à bateau bazana massa cité. Yebisanga les gens ba innocents. Les gens ba perdu bani ba 1000 morts lokuta. Ils a bango bazo betama ça c'est puis bango so tani bien zaki basoda ya Chilombo. Basoda ya Congo te po o ya biso armée du peuple. Armée du peuple, armée de Yamboka Yangwana, où ils la intérêt à peuple. Bango basoda wana, bafuta marabiente, basoda ya Chilombo. Bafuta marabiente, bango basoda wana nde bazawana. Bazo beta masasi, bazo violer, bazo massacrer parce que ba na situation ya biente, baliaka biente, bafuta marabiente, ratio zate, logistique coûte zate. Bango mokote la nabanda ko boma bato, bango banda ko boma bato. Basoda ya Congo te, FRDC. Basoda ya Chilombo. Basoda na zo babe ya Chilombo. Et puis na bana mboka o bana obenga ba wazalendo. Ba wazalendo bana bango groupe moko boy ba défendre pona nini ba demba pona sécurité ya mboka. Bazaka bana mboka ba basoda te. Akosi ba wazalendo, akosi ba wazalendo. Ba wazalendo leo bazana biso na AFC bar M23. Omona ki sorti da bango officiel les awana. Adhésion na bango salamaki. Oso comprendre. Donc ton matato kita ba makambutu obolo barawana so boyoke la ngo ba campagne bata IDPS. Isa ba campagne bata IDPS. Donc arrêtez boko saka ba makambu to bomi batu nanga boma mutu te. Freza Wilingo mon colonel Wilingo ma bomi batu te. Donc wana to za ba campagne za ba radio Ari Maji pas comme soda, comme militaire, Ari Maji. Mutuno to za soda. Tena mutuno to Président Ari Maji azali activiste, donc dans un activiste, c'est-à-dire un combattant quoi, aza soda. Corneille n'a pas commis soda. Mais yo tom de benga awa aza en tête ya AFC M23 zanan. Aza pas commis soda. Bertrand Bisimwa pas commis soda. Bazana ba grade ni. Natang nalobia, natang yo tu na ba grade poani. Natang bitumbeza na mboka. Bao balati sokoto bazana bango bazobunda oningo yebani de plus. C'est les ino na okyo na ba dire na tout à l'heure ozo répéter mingi ozo finga mingi baluba. Kenga na fingi baluba te. Baluba baba non. Nazolo baba baluba inconscient. Pouvoir ya baluba conscient baza ebele. Mutu lokola wakanja, mutu lokola pero luara, mutu lokola bibiga pinga. Baza bele yoza muluba na fingi yo. Na lobi nde ba Taliban baluba inconscient na lobi na yo na fingi baluba te ngana za tribaliste te ba tribaliste ezali pouvoir na biso baluba yo mukongo muswahili wa nini bolongwa kuna olingi te to bomi yo wana za bango tango zo ba baluba inconscient ça veut dire quoi baluba inconscient baza bato bazo mona ke pourquoi faut okotsara kombo ya baluba la kati baluba baza ba congolais baluba baza conscient baza ebele ya mayele ya bato mayele ba kongo ya inconscient pe bazali oui bongo na biso monde que na tribaliste c'était parce que moi je connais un de quelqu'un ba Congo pe tenyango efunga maroka aboye FT na kanga ngo sombela mususu wana mbongo sombela ngateni ozo maîtriser ngotin etali yote ozo metuzo kanga tenyango e bongo etali yote na te teni na etali yo nani etali yo na nini yo tuna ngai qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'ils vont faire Chilombo est-ce que sumbaki na zamba ya solo ou bien Chilombo azo senga démission na yeye mo na kalma bima okoyoka ngo bopesa nga réseau karata
soro lobi ba gros wana ya to ba tout à l'heure wana plateau soro lobi ngote o ka bien te hein bon yo soro zo ba makambo atilombo zo zo part ça yo pe ça ko bien te na ozo para nani oui bien ngote ko zo part depuis tout à l'heure na ozo para nani ya tilombo siko yo lingi ngana sana kana yo te ngana bi faut en être bon ba boza ba journaliste l'église au milieu du village nazo poser ba question pour répondre yo comme na ko informer ngai ba nouvelle. Ah. Oui, posez ma question, madame. On est d'accord. On a informé, on est nouvelle. Oh, c'est bel air. Autant l'émission, autant l'émission, ça l'a fait. Il y a un an, on a tel à ngoté. Ah, le hôtel a ngoté une saison de ça. Combien ça on va soutenir? Maquiller les trop maquiller. Tiens, on a défendre, on a défendre. Yo, limite, on a défendre. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Te koloba kinanga kokoti sa combat président na bozoba te aussitôt koti sa combat président na zoba ganga trop ah oui na zokanga to expliquer ba ko te fuba gangila yo mais bien ba congolais bozabu so ba ro bana Marlène omoni kisi wana o melaka en tout cas Marlène yo lingana lo babo Marlène omoni président basango ga ko yo ke lo to leka ngalinga douceur ma to leka bonga douceur no linga ba Britandela te Britandela te la douceur etali yo wana bagwana comme na makamusi ko le bisena ngamisi te nalinga Britandela te nalinga na te ngaza kuna te ngala soda wa soda ngana soda Britandela soda n'esprit soda mamwebele moko ki tapé na Goma parce que Goma comme de la République na bino ben oui surtout ordre il y a président Corneille Nangaa président de la République démocratique du Congo nouveau sort le bien surtout Kende to boya point. Ok, ne pas non simba minduki to linga ba tutu ba simba minduki te minduki avo simba ngo ba yeko la. Yo sto rêve na yo zani le so bozu pouvoir yo linga ba cha en place ni. Nga zo bundira pona nga na bundira mboka bandaka na pona pouvoir pona poste te. Te la lobi boya. Ata ba tienga la kombola balabala na zo bongisa mboka. Mais non, c'est pas ba cha ata ministre culture hein. Yo pour réglementer ma collègue de ma musicien. On a la musicienne. Basala mabe, oza consciente que basala mabe. Pour réglementer ma collègue. Na réglementer bango basali nini. Basali nini. Nga za collègue na collègue na bango nga za artiste engagé. Donc j'ai mes collègues. Batuka ba Serif Keita, ba Youssou ba batuka ba Boketu Yambo. De ba collègue na o. Ba collègue na bango wana. O ba yemba ba Alpha Blondy ba yemba ba pona na musique à Congolais ba Koffi Olomide. Te nga na kuna te Koffi Olomide c'est mon grand frère parce que na lingara trop parce que abundira mboka. Koffi Olomide. Alors ba propos mo ba to ande ngona nde bonge ba to abona na grand frère na monsieur Weranson. Ba bundira pe na mboka. Comprendre? Basala kutu bango bakana et pour ba casser bango mutonet Koffi Olomide c'est place ne bongi en tant que sage à Saliming na Congo légende place ne bongi na Sénat mais basala e kana ba sambu se babo ba kanga na babuzo ba moko o alobi o Rwanda beta biso bambata oui la vérité parce que banda ba congolais ba kufa na Congo ba nini toyoka jamais na Rwanda ba kufi toyoka jamais na Rwanda lelo so bozu pouvoir bino ba to M23 ba ceux qui ont pouvoir toza déjà na pouvoir OK ndengo lobi déjà na pouvoir déjà ba tio ministre ya culture na olingate so ba tira ministre ya culture mutu tam so azo ngatianga ministre tam so akali ngafo ba tianga pinda pona sécurité ya mboka papa autant la sécurité ngo bon ça non ça la sécurité mboka mais sikoyo yo na oli pala nguba sécurité mboka ba ça ma sécurité lembe yo
sécurité basala ngo ba combien nga yote mais yo bina nga yo sala sécurité yango ba na bi malembe yo moko yo dalo bien ngai sécurité ba yekola ngo yekola OK batanga ngo te nga sona ebiso de na mboka ona sala sécurité siap oui baté obi sécurité siap so ça qui vigile ka ba gaza ko conseil ba kendela ngo formation donc on a bagret ba yurika lenga ba chura mboma so nga sa ba na ba carte professionnelle ba ko chote zo sala ga ona na frampir mon non carte professionnelle faut zala c'est le minute siko minute makambo to zoloba eza différent na tang bazoloba bato bazala na ba anero wana ba famille Tshisekedi ba osana ba ane ba torturer bato mabe kuna ba sala formation wapi ba sala formation wapi ba simi ba responsabilité ya institution mobimba ya renseignement ba sala wapi donc yo linga ba na sécurité mboka nga fo ba tangana parmi bato ba osala sécurité na mboka nga pe naza so côté monsieur ba tangana na sécurité culturelle o ba benga censure na rozala o sa ni na censure mais so mutabimisi nzemwa mabe ba lwa mboku bakanga bango na papa tabule na ba nyoka longo sunda ma na ba bokechu bakanga bango pour na censure ba censurer ba nzemwa na bango eza sécurité culturelle lelo ba nzemwa na biso ndenge bimaka ba nzemwa mususu mona ezaka mais parce que nous attends parce que nous sommes dans une situation de non état exaté loi exaté justice est corrompue bafouée. Ce qui justice est stable. Batouana bobisa banzemba pampa mana woyemba banzembo na yoga ya pampa wana. Ne banzembo na ya censuré déjà puis l'artiste ba kangiye abeta 6 mois de prison tant roya ça comme ça nzembo sika. Amona ke fona ça nzembo mo za na norme éducatif. Biso tozo ya na mama mo ya ndengwana. Tozo ya policier aya. C'est le minute. Ouais. Policier a comme stable. Enseignant a comme stable. Médecin a comme stable. Toto nga bopito na bamboka na biso we ke ndate que soit aux gens malades qui nous doit traitement à l'étranger. C'est ça. Congo zongi trop sima. Toi on a besoin que Congo tonga mana développement. Agriculture ke de liboso. Bo tonga ba maison de retraite. Bo construire ba route. Voilà, c'est création d'emploi. C'est les inomèques d'ici. Avec tous ces gens-là, ils vont partir bientôt, vous allez me donner raison. Ils sont déjà en route pour fouiller. Bakimi si les bazoko sabana na bato basala ba TikTok bazoko misa ba jalelo wana bozoko misa pour rien parce que boye bangonde bazndenge bazawana. Oh mais ça kasuka. Bakimi si Bakimi si déjà ba famille na bango na Europe, bazalia. Et belé mutuneti o babengaka Ndoki Eliezer. Asa député na Kisasa, mais famille na comme en États-Unis. Mais bana Fachi baba au Congo. Yom Dolobiango, oyebite. Bon nelobi moi na moi si Christina ba nommé kuna na présidence parce que mais ya no mango bon premier ministre ce que Soumouno wala ce que j'ai dit Soumouno. Asa nationalité belge on a na Belgique. Ba nommé là qui à partir de la Belgique. Et puis avant na rane kuna pe trop ta na Belgique, tout le monde a rien. Et ça, famille à Constant Moutamba bazala Congo. Bon, hier malheureusement na famille na été famille inconstant Moutamba ministre injustice na famille na été ça que ça coule na famille na été. Ta souke belo. Famille Vital Kamere ba na Congo. Mais yom de royer baté parce que bato ata basa makamna ba ya royer bisa yo na ngate mais nga na connaissance na ngana ba réseau na biso na ba caméra Pierrot Luara. Ba yebi bango ba kangaki bango déjà ba ti de ko ba ngo kima awa bato na bango mo ya union salité ba kangi bango bazong se no boza nano écoutez la biso toi mutazo kosa bango za Chilombo azo kosa bango ya ko kima ne bien bongo bango surtout bato ba finga président nanga na bo finga la bino nde bolingi mais to linga bato ni surtout mais yo zo finga facha wati bo se ba fingi nanga finga facha nazo dénoncer mabe asalaka nazo dénoncer le kuta na ye nazo dénoncer ba contradictoire na ye nazo finga été c'est un dernier message to comme na souki un dernier message pas le peuple congolais, le peuple congolais, détrompez-vous bozwa manière bozwa moyen les bo fongola miso mutoyo akosibino trop ndenga akosibino trop
Le temps est venu, la sonnette est clochée. A sonné. Era destin, il y a peuple congolais au destin na maboko yango. Boka yotala Goma. Tande komi propre. Botala Bukavu ne komi propre. Te Goma est propre depuis quand là? Et comme ils sont pris propre. Parce que le président Corneille Nanga na ba membre nyoso ya AFC bar M23 bazwaki likanisi moko ya salongo oyo ekoko ozalaka na bakini. Comment Goma kozala propre kolega capital? Capital on a vendre kuna soi-disant président de la République alekaka chaque jour. Alekaka chaque jour na poma ya njili. Comprendre? Baluba bato betela maboko. Baluba ba moto bato mona pasi tracasserie na jepa basoda bato lia bien te na kata. Ba betela maboko Fatibe. Mais à ça n'a rien. A couper la tina na binote. Alega na poma njili ya munene koma mukie. Kwa ke na aéroport. Alega wana. Et puis tant ya lega wana zo mona ba wewa mboke koma ko na fulu taba. Ba tonso ba uta to yebite. Boko lukanzela. Mais ba mboka na ba Congo ba lukanzela ndeni. Mais tango bango nalobia oyebi à chaque changement de pouvoir. Kaka n'a félicité le docteur Honoris Causa, sénateur à ville et Raïs, le président Joseph Kabila Kabange. Il y a Joachim pouvoir. Mwana mboka. Mwana mboka na biso. A Joachim pouvoir. A joué pouvoir à Pessiango. A besoin de pouvoir pour 38 ans d'élite. Il y a opposition. Peuple d'abord. Biso toto jubo na boba du pouvoir ba Pessibino. Tala détournement. On dirait que ba ibsa bangoko. Boyi bambangu Congo aussi là. Fatita ba voyage, bido okatata ka voyage wana. Akenda wapi? Akenda ko tika mbongo ayuzongi. Merci. Peuple congolais, détrompez-vous. Détrompez-vous, c'est le moment. Nayoka ba peuple congolais, la majorité des peuples congolais oyo ba na bango ba luba inconscienté. Oyo za ngo pouvoir na bango te. Boko benga bana ba peuple congolais ba kene ko sarole pa gege. Muto akendete, mama papa. Pekisa mwana na yo akende kisoda te. Omonyanga ba luba ba komo beta ba Swahili na Kinshasa. Bozo beta ba Swahili. Ba Swahili sont des Congolais. Bozo beta ba pour est-ce qu'on a solution. Okono beta musa. Oh ya ko beta lisusu mu Swahili moko. Soko bo beti ba Swahili kuna ba Congo bangala. Ba luba conscient. Bana Katanga, bana Kivu. Bana ba Congo. Bana matadi partout ba uele ba ruturu toko telemo bo beti mo Swahili biso toko beta bino be kolo ona nyo to sangani toko beta bino place tout bozali bo beta tozolo bango pona baluba inconscient baluba conscienté baluba conscient bazape na ba congolais mais baluba o bazaka bana na jalelo po muluba noso touté aza inconscient baluba conscient bazali bazaba congolais c'est-à-dire pona ko montrer bino ke biso AFC bar M23 tant tozo comme anakin toza ba tribaliste et pour vous prévenir boye bango au jour prochain 2 mois ou 4 mois prochain toza anakin wana so bo tcheteme bobeta vous comprenez donc muto nyoso yebi ozolo ba mabe pour na président nanga changer na maloba to na besoin te biso to ate o ya lo baki mabe ya te bongo la makanisi na oza congolais onyo kwa mitro yo kende kisodo ke kufana mo ba soda msuba do laksa ba na réseaux sociaux akufi na akufi pona mboka o akufi pona mboka ta akufi pona famille Tshisekedi parce que so nga kufa pona mboka ya solo elinga ko zala kaza na ration aza na logistique a bien afuta maka bien ya za na bitumba bazo kipe mwasi na ena bana na famille na ye bien. Namoni même soda mo ka silika ki soda mo ya FRD sa silika ka finga ki chilo mo babe. Ay bitande bo sala biso bo sundoli biso bo zela to zongela bino kuna. Voilà. Merci Célésino. Au moins on va de calme. O yo ki penda. Te pena na féliciter vraiment bravo. Pour va de calme o yebi na o makambo esa bana mboka. Natikelo temps loba. Natikelo temps suka to suka. Marlène nous a kitoko ouais bien.
Merci, grand frère. Vous avez intelligente. Vous avez beau gars, oui, vous avez intelligente. Merci. Lingo sal la mayele na yo. Parce que toi, quand tu as na mokido, tu as tout souffraka. Mboka na biso kwa na sima. To salara ba marche na poto marche na ba. Et puis na domona ba jeune frère ba sala ba marche na Paris awa. Félicitations ba j'ai conscience. Ba sala marche donc au moins ba na moya awa ba ya penza comprendre. Na pesi bino tu mbote faut continuer ba marche wana. Voilà, c'est les inno. Donc, Nangalo Banasuka Nango, Félix Tshisekedi, il doit partir. Et il est déjà parti. Il doit dégager. Merci, Célésino. Ingeta, merci. Merci. C'était là donc, Célésino. Au moins, il va te le rôle à partir Banjouzi, papa na Cameroun, na PC Mbote place à Zali, Mobala Vanessa, na PC Lady Mbote, na PC. Mozart Banjo Zimbote Christian Manjonga na pesi ba ombote place bazali et puis na pesi Doudou Mbote Doudou kuna na kata chantier na ya Blaze na pesi bino mbote na Nyamazamba na pesi ombote surtout Vianney na pesi ba ombote place bazali et puis na pesi batu tout au bazala bien na ngai. Nous arrivons l'AFC Bar M23, nous sommes en route et puis j'invite tous les jeunes comme des Nico Utilaire, comme Prince Liteti. Nous avons invité Bango Boya Kouadere ADCP. ADCP est un parti politique, il y a président Nanga et Salma Bandana en 2023. Donc, nous avons un parti politique, nous sommes en AFC Bar 23. Bishopé, nous sommes partis de Yango. Merci beaucoup président Henri Magie na pesi Mbote Wakanja mama Kerida bisono surtout to Bunda Joël Mabonza Yurika Lenga Muchafu de l'AFC na pesi Mbote Ipo wa hizo bosanye Ipo wa hizo na robo sana été c'est compatriote Peuple Mokonzi azana kata AFC et puis promesse ya président Nange Yali combattant nyonso oya Bunda na bitumba solo na poto. Tant président Nangazo Koma, ba combattant no so ba kuya ba ko sa misala. O ba kenda kuna na fuati wana, bango baza ba combattant ya chèque. Ba ba chèque. Merci. Na pe merci ezate. Kolo ba merci bon de sili pété. AFC viva! AFC viva! Le président Corneille Inanga viva! Libérateur Nzambe Nanga, libérateur aba congolais Nzambe Nanga, Corneille Nanga, Nzambe Nanga, Willy Ngoma yaka ko libéré. Maison Awatusa chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto ne yebite. Yaka, tokiti na metro Château Rouge. Kayau awa. Ah, vous avez un kimbondo. Oh là 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 là. À Paris. J'ai la noyé bas. Ça, on a d'abord à ça passe au milieu de la métro. Ils sont à le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sur la place de Côte. Asama Namboka, Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga, Awa Toza, c'est-à-dire Awa Toza, le magasin Awa Toza, au Boyo partout dans le monde. Nicole Malonga, Awa Toza, Maman Awa Toza devant vous. Toza, na Château Rouge, sur la rue Custine numéro 3. Awa Naza, na produit spécial, ma produit Oyo, et le Molaka, ma tâche. Tozo le Bela Makamba, ma tampon, ma maman, ma bébé bébé, ma maman, ma Tamboulaka, ma poudre, ma fond de thym. Nicole Malonga, Awa Toza, Awa na Château Rouge, pour na Rolongola. Batampo ma maman, manduka ma maman au bazan a besoin au sala taille, on a repoussé ma boune. Ma maman au bazan a besoin, il y a au sala ma forme, quand il a la tolo mounene, alingi azala na sima mounene, ma hanche mounene, dipende mounene. Maman Nicole Malonga, tous les gars, vous voyez, depuis 2007, na tête à ma produit, il y a qu'au grossir, ma fesse saint mollet hanche. Voilà, où est venu ça, awa? Où est venu? Non, non, je m'en ai fait. Oh là là, eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sino kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona eza victime na meki yango oyo bazobengai na
Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza boyate nango Nicole Malonga. Si vous voulez passer dans cette émission comme comprenez, nous sommes en direct hein? Si vous voulez passer dans cette émission comme Célésino, vous êtes politique, vous êtes médecin, vous êtes homme d'affaires, vous êtes entrepreneur, vous êtes musicien, vous êtes pasteur, vous êtes tout ce que vous voulez. Vous voulez passer dans cette émission comme Célésino, eh bien, n'hésitez pas de nous appeler. Notre numéro est affiché là sur le bas de votre écran. Nous nous ferons l'immense plaisir de vous inviter sur ce plateau et venir nous parler de ce que vous voulez nous parler. Vous voulez faire la visibilité de votre société, vous voulez promouvoir vos produits, vous voulez faire déjà la promotion, si vous voulez bien, de vos activités et tout. Nous sommes là. Vous voulez faire la pub pour vos affaires, au lingi publicité, au lingi visibilité, il y a affaire nayo et tout, au lingi spot publicitaire, banda roleka l'émission oyo, au lingi annonce moko ya yo, banda roleka l'émission, on a débuté on a souka. En tout cas, tozana pour la bino, numéro na biso ezana, au contacter biso. Et puis, qu'est-ce que Nini Toroki ko sala pour tout ça la visibilité, il y a entreprise nayo, il y a produit nayo, il y a combo nayo, lingi poko ma partenaire émission oyo, neti choisi Matata, l'ange céleste choisi Matata, hein, lui quand il promet, il réalise 2 fois. Choisis Matata, le vénérable, l'ange céleste. Hein, ma partenaire Nabi Soneti, monsieur Georges Edgar Bampalé, l'activiste, quoi ça, il y a dans le droit de l'homme et tout, il y a injustice, il y a respect à être humain. En tout cas, on a appelé partenaire Nabiso, Tobana cité combo na on a chaque émission oyo. En tout cas, Benga Bisso, notre numéro est affiché sur le bas de l'écran. Nous nous ferons l'immense plaisir. Yarose Pelisabino. Merci de nous avoir suivis. Moi, Marlène Kassanga, je vous retrouve très prochainement dans un nouveau numéro avec un autre invité, bien sûr. Merci beaucoup à toi, Célio Toutouma, l'homme qui a été au four et au moulin pour porter cette émission. Je dis un grand merci à Thierry Mongala, un grand merci à Roi Bilamba, un grand merci à Miguenye, ma papa Ngeli. Je vous retrouve très prochainement dans un nouveau numéro avec un autre invité, bien sûr. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Au revoir.